Mbote bandeko, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bisopé toza bien par la grâce de Dieu. Nauti kosa ba chana ngai bandeko ba bolingo. Merci na babone mi selongation. Nauti kosa la ba chana nga ko somba biloko kandi zalaka. Moi soki soto koti moi ya sika, poko tia moi provision, poko bima ko kende ko somba sa fatigue aussi. Donc nga nakenda kusomba mbala moko, voilà. Oyo ezali nakoloba kesi kesi ya gombo. Bandeko, kesi ya gombo eza na $28. Ebele onyo soto bomo na kesi onyo soto na $28. Donc nde na sombi boye bandeko. Boko mitu na bobi ebele boye ebeba. Ebele boye, o bomba ondege nini ebeba, oui, eza ebele. Ko bomba ngoka boye e obeba, vous avez raison, mais na ko garder ngo boye te, ke na tiki onka na kesi awa no. Na kozwa gombo na ngai na sokoli yango, na kati yango, na kati yango na zui. Donne-moi le petit chassé là. Donne-moi le petit chassé là, voilà. Non, donne ce qui est, donne l'autre. Donc bandeko nozwa gombo nanga na sokoli na kati yango na tiango na chassé na ba chassé nde cha mikebo ya na kuchango na chassé mukebo ye ba mesure oyo soki jour na ngina na ba gombo na zui mesure na ngai na bimisi na frigo na lambi voilà bandeko na ngai. Donc place ya kosomba moi mukie $5, $6. Mais so sombi neti bac na yo boye, caisse na yo boye na $28. Économie nga côté économie na lingaka kopesa pe ba maman, surtout ba maman ya bana. Pona bana nga pona bana na saka na kati. Surtout ba maman ya bana, surtout biso ba etoza na bana. Donc il faut qu'on a vraiment économie ko linga te ko somba biloko na détail. Donc faut que son Babylone en gros et ça la cas bien en gros frigo eza nango wana poto frigo eza elo côté poto frigo eza elo côté nga kuna na moko mki na lingana kaba nazo luka mutu oyo o amona na ye azwa na yango ya muke parce que na uti ko changer ko somba ya munene po na tala kaka. Donc poto frigo eza elo côté so za na frigo congélateur na yo. Donc faut que son biloko ango pour et ça la bien ba va et vient PM sous-souper tout le temps au kendra boutique africain ko luka biloko o ezaka bilo na biso ya bio pour na biso ba africain ça fatigue aussi mais soki il veut boire yaou Diemila viens donner Diego yaou. Ça fatigue aussi. Il y avait un yaou ici. Qui a pris ça? Faut les donner l'autre alors. Ça fatigue aussi. C'est mieux qu'on somba en gros boye. Et au somino et belé boye. Au titi on a chassé. Allez, au titi na congélateur. Mukolo yo linga. Eza la viande. Eza la poisson. Non, l'autre. Comme c'est que Christian Vibois. Et à la viande, et à la poisson, même poulet. Donc au lingato bando saka ba va et vient au sombi mako lambi le lobiso ke somo ko lambi le non. Ndeti ngabo na somba à carton. Ndeti ngabo somba à carton na nga ya soso. Carton na ya soso ale na zui na chewana na kochongo na congélateur so na lim kono na sepe na lamba soso na na bimisi na lambi. Voilà moi ka idée babi soko ye oza na moi idée to oza na moi stratégie quoi. Faut ko signaler pe baninga po ça ka bien mo banga na binote o gombo ebebaka gombo epolaka oui epolaka soki o conserver ngo bien te ebebaka mais kobanga note ke o na sombe bele boy ekobeba soki o sombi onde tinga sombe bele boy
So na tiki onka na kati ya caisse oyo oui ebeba epola. Mais soki eza na kati ya frigo eza congelé ebeba kanango te. Okope ko boma ngope mibimba boye te bandeko. Ko tia ngope mibimba boye te, okoko râper. Okoki ko râper si je peux montrer comment okoki ko râper na nini na râper, si le râper là. Voilà. Donc, au sokoli yango, au sokoli gombo na yo, au râper yango na râpeuse boye. Au râper yango na râpeuse, comment je peux faire pour déposer le téléphone? Ah, to lobaka, to expliquer kanam. Au ko râper gombo na râpeuse. Au sokoli yango, au râper na râpeuse. Après, au tien na chassé. Au tien na chassé. Au tien na frigo. Soit so moni ko râper na ote, au kati yango ba morceau. Au kati yango, au tien na chassé, au tien na frigo. Eza nango kaka méthode moko. Alors, to ebi biso ba congolais, tolinga biso ba africain tolinga gombo mingi. Ndeti batu ya mbamboka msusu elo nyonso tu bon balamba gombo ezanga te na kati. Ndeti balia elo nyonso balamba ezala soso, ezala fumbwa, ezala pondu, ezala ndunda. Eloko nyonso oyo enlia balambaka ezangaka gombo na kati te bandeko. Siko yebsanga obando kenda chaque jour ko bima pona ke somba gombo non mais so somi nde chiboye économie qu'est-ce on surtout bomono $28 is économie soko sombi boye au senini au tien frigo et ça la ka bien ma casse la famille. Voilà moi idée nanga nengena partager na biso bandeko. Merci beaucoup na abonné à Miss Elongation. Un grand merci na papa Dieudonné Ngoy Mabela. Bonne journée na ngai na Mila Elonga et babi wana ma fille Yaya Baleki na ye Mila Elonga, Christian V Mabela, balobi Christian V Mabela ba bisou na yo, pourquoi pas Diego Mabela, ba bisou na yo, babi wana bana wa bato wa Miss Elongation. Donc pourquoi pas topé ça ba gros bisous. Voilà bandeko na ngai. Voilà gombo na biso gombo frais. Baby oh. Mbala oh. O poto bilo ezala te sia. Na ebisi o poto bilo ezala te na ebisi mbala langa. Baby oh mbala langa. Donc longa na oli mbala langa. Mbala langa na poto. Ezala nango. Ezala nango. Voilà bandeko zaki partage na biso donc to liara ba bio ça peka et ça la ka bien de gombo ezaka na vitamine makasi. Gombo eza na vitamine makasi bandeko nanga. Olio somba okenda ba va et vient donc so sali boye et ça ka bien. Ezebele nde bo mono ndeza. Ezebele penza. Ezebele mais ko banga note ke non sombe belé boy ebeba. Non sombe belé boy na bomba ndeni ebeba. Moi est-ce que soza frigo congélateur te hein. Mais soza non na congélateur na poto abatu bazana ba on ba 3 4 des congélateurs na ba poto abatu bazana ba on ba 2 3 4 congélateurs ebeba te mais soki o salini soki o peut-être ozana ngote wana nde okosomba ya ba mike ba détail mais so ozano na congélateur yo ya munene osombi na oboye otiti na ba chasser otie na frigo so otie o conserver yango na frigo ebeba na ngote mais so osombi boye otiki yango ka polele ka bongo wana nde ebebaka et puis tango otie yango na frigo ko tie yango mibimba boye te o râper yango otie na chasser soit kati yango et ape musala nyonso nde bomona na hôtel makapo na ko kata ko tia na ba chasser nzombe et ape musala mais pona ko éviter ba l'air et tout ba va et vient okenda ko ki posa gombo ke osombi olambi lobi suso yo ki posa gombo ke osombi olambi na préféré nanga nazwa na ngai kesi mobimba ya gombo boye